la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. Voilà, bandeko balandi infoseuse. Biso yeyo tokutani lisusu na émission na biso. Émission Oyo. Bosepelaka nango makasi émission oyo esalaka ke biso na bino tomonana tosolola na nzela ya etando ikie. Merci nano ndenge bo permettre ngai kokota na bandako na bino. Merci ndenge bo continuera toujours ko s'abonner na chaîne oyo elobaka vérité elinga nango makambo ya buzoba te. Elinga te ke o mutu boya salaki boye balongola ki bo non. Chaîne elinga mwa makambo oyo eza sérieux. Lelo bomoni nga na plateau nazalinga imoko nazanga moko pona nini bozoyeba yango sikoyo. Lelo esali pratiquement 3 mois depuis tobungisa oyo ya biso papa wa Sambulwa. Nasalaki promesse na bandeko nyonso. Nalobaki papa wa Sambulwa akei. Mais na nzoto nda akei. Mais na molimo azana biso. Bana ya kintu adika basolo nyonso bayebi ke papa wa Sambulwa na nzoto atika biso. Mais na molimo aza toujours na biso. Yango nalobaki ke émission oyo ikobanda ko salema uniquement to baptiser yango maloba ya papa wa Sambulwa. Émission oyo kombo nango ikozala maloba ya papa wa Sambulwa. Maloba ya papa wa Sambulwa pona nini? Parce que le lot depuis accueilli ezala makambo loba ezo salema ezala makambo ya lakisaki biso soki to mettre yango en pratique eza ya solo. Alors tokozwa enseignement oyo nyonso papa wa Sambulwa abande kopesa biso. Donc kopesa bande kwa kintu adike basolwa, kopesa bande ko nyonso pe oyo bazali libanda ya kintu adike ya basolwa. Tokobanda kozwa ba maloba na ye. Tokobanda kozwa ba émission na ye. Tokobanda kozongisa yango lokola retro. Tokobanda kozongisa yango lokola retro ndenge balobaka devoir de mémoire. Devoir de mémoire na sens nini? Makambo mususu ekozala eloba maka. Mais peut-être to sosola yango te. Moment ya kososola yango yango. Makambo mususu eloba maka déjà. Mais mutu mususu ayebi te ke balobaka yango moment ya ko yeba yango oyo. Donc tokobanda kosala banda to banana papa wa Sambulwa. Mateya na ye. Maloba na ye. Be mission oyo asalaki toko banda kolekaka le kaka kolobelaka yango. Nazondakisa bandeko ya babranamiste. Bandeko babranamiste. Lelo oyo père spirituel na bango asi akenda. Mais ba continuera toujours œuvre wana koloba makambo oyo ya salaka kokoma yango kopanza yango. Yango na sengi na bana kintwadi kya basolo. Na ba o nyoso babane ko soutenir papa wa Sambulwa. Émission ya papa wa Sambulwa, maloba ya papa wa Sambulwa yango oyo. Donc kolegisa ba archive na ye. À part kolegisa ba archive na ye, yo oyo yebike okoki ko intervenir. Soit na ba témoignage, okoki ko intervenir soit na likambo moko asalaka pona yo, okoki ko intervenir soit na kolendisa bandeko oyo bazali nanu
okoki pe ko lendisa lisusu ba oyo bayoka ye me batikala komona na ye te soit ba oyo bamona ye kaka na bilili me batikala kovanda na ye te wana nakena pesa libota mobimba nano ya kintu adika basolwa mbote na bango et puis na famille biologique mobimba ya papa wasambulwa pour ne pas que na tanga katanga bakombo mususu akoloba batanginga mususu akoloba batanga kinga ite na kosenga na bakambi oyo batikali na lingomba awa oui makambo eza na kilongo makambo ebele ezali ya kosala ba moyens za mukie oui c'est vrai mais émission oyo lokola topesi yango epai ya papa wasambulwa yo omonike oza na maye ya koloba okoki ko intervenir yaka koloba yo oyo monike oza na pierre mosusu ya koya kobakisa na libanda to en dehors ya ba pierre oyo bandeko mosusu bapesaki to basalaki en tout cas oza le bienvenu tokozela yo ozala oza na province ozala oza na Europe na États-Unis na Chine na Inde partout ozali émission maloba ya papa wasambulwa yango oyo nasalaka yango promesse tant nazolala nazolamuka à chaque fois ezo déranger ngai comme nasalaki promesse il faut na tenir promesse na ngai yango nasengi bana nyonso papa wasambulwa azalaki na bana nyonso do bana na mokili mobimba ndenge ye moko bana ekobenga yango do tokobanda émission oyo na première archive na biso ya papa wasambulwa première archive nde émission tokobanda nango wana kobanda na première archive toza kopusanaka malembe ti esosolisa biso papa wasambulwa azalaki penza nani alingaki ateya nini azali koloba nini abande ko expliquer biso nini oyo to comprenaki pe nini oyo to comprenaki te ya solo akei kopema na kimia mais aloba yango pe ayebisaka biso alobi na bino nyonso nde botikali wana bozali ba wasambulwa donc elingi koloba mutu nyonso aza capable ya komema libanga na ye po musala wana ekende liboso musala ekende liboso tomona yango awa nalingi nazwa exemple tozwa eta exemple ya bandeko na biso bachrétien epa bachrétien omona église na ye oyo asanganaka nango etikali peut-être na Gabon mais omona komi na Kinshasa awa atongi pe selile abandi pe koteya aoya opesa utu rapport na sima na église wana ke non musala na salaki awa na komi na otade bandimi soki moyen ezali bozala nanga en communion poto kutonga église ekende musika déjà teke faut bapesa nanu yo papier na caché babeti na se na signature soki ozokende kopanza oyo ezali sango oyo ekoki kobikisa moto donc yango nazosenga na bandeko nyonso papa wasambulwa oui azalaki na famille na ye biologique mais papa wasambulwa azalaki ya bato nyonso donc bosunga biso ba oyo bokoki kosunga bopanza pe sango na ba oyo zwi video oyo panzeli muninga ozwi video wana donc en quelque sorte ezala likambo ya ngai te ezala likambo ya biso nyonso pour nga nasali remarque na moni neti kombo ya papa wasambulwa on dirait tokomi moko bunga ngo pan or akei ya ba 3 mois kaka 3 mois na ndambo ba 3 mois passé on dirait to bandi moi kobunga kombo na ye alors kobunga kombo ne mutu munene ndenge wana kobunga kombo ne kaka boye ezali vraiment malamu te balobike
kombo ya papa wa Sambulwa eloba maka kombo mvuluzi kimbangu etanga maka kombo ya Nzambi Mpungutulendo eloba maka yango na sengi ndeko nyonso kote ozali soki ozala moyen ko participer ata na téléphone benga biso soko okoki kosala témoignage na benga soko okoki kosala pe vidéo osali vidéo olobi oyo yo omona eza mvuluzi kimbangu nda salaki na nzela papa wa Sambulwa eki asalelaki yo yaka témoigne okosalela pe biso mwa vidéo moko ata ya 3 minutes 4 minutes tokolancer yango awa ekozala malamu donc émission oyo eza émission na ngai te émission oyo kombo nango maloba ya papa wa Sambulwa donc maloba na ye ndenge nalobi maloba na ye ekosenga ngai moko kaka te mutu na bundanaka po émission yango ekende liboso me biso nyonso tobundanaka ba responsable ya awa pa misoki limbisa po kombo banoko ekotelanga papa misoki bandeko nyonso oyo bazali awa soki likambo ya kolobe ale tobenganaka deja bobengi ngai pe na ye to continuer musala oyo papa atikaki en dehors ya wana bandeko baza libanda peut-être moyen tokutana na yo ezali te okoki kobenga to sololi ozwi vidéo rien qu'ata simple témoignage ozwi vidéo osaleli biso tokolancer yango à part wana tokobana kocha ba extrait ya ba émission nyonso oyo tosalaki ba extrait ya makambo bande koleka des fois na kilongo ba extrait ya makambo ebele belé voilà sans plus tarder nakende ko pesa bambote na bandeko oyo to mesanaki déjà kobengana tango papa wa Sambulwa azalaki en vie to mesanaki déjà kobengana to mesanaki ko solola même so na tangi kombono te koyoka ngo mabete po naza mutu na koipe kobosana na kokipe ko peut-être na tanga ikomba ngo bien te ya ona lobike nazali mutu mbote na ngai epa ya papa Lema esiko zali na pesi yo mbote papa Lema nazolanda musala ozosala vraiment continuer kaka bongo ekozala malamu mingi mbote na ngai na papa Nzuzi yo tozalaka notango nyonso na telefone mbote ya ngwana papa waza Kongo mbote na pesi yo ya ngwana papa Lutondo na Ngola na pesi yo mbote papa Lutondo na Ngola obane kotungisa mais papa mwinga bosala quelque chose pour na papa wa Sambulwa tala boyebebebe émission yango yo ebandi mbote na Mama Dola na pesi yo mbote na Angleterre na pesi yo mbote sikozali émission yango yo ebandi tolobela makambo ya papa wa Sambulwa ba evre papa wa Sambulwa salaki ba evre mvuluzi kimbango salaki na nzela papa wa Sambulwa ba makambo papa wa Sambulwa bande kolakisa biso tolobela yango tango nango yango yo yake yime musala ya Nzambi Mpungutulendo ekoki kokufa mokolo moko ata mukete papa kiyedi na France na pesi mbote na libota mobimba bana nyonso na pesi bango mbote papa kiyedi pe merci pe na ba conseil tango pesa biso chaque fois conseil papa mwinga bosayela boye bokende boye esala biso pe nde balobaka na Brazzaville ba vrai bien tolongwe wana na yekoluka ba papa wapi malembe bandeko bolimbisa eza ba numéro na zozwa na nani bakombo na zozwa na ndenge ya telefone mama Mampasi na Angleterre na pesi yo mbote esi ozali ndeka na baloloba émission ya papa yango yo ebandi chaque semaine bo banomona émission oyo ebana oloba titre ya émission na lobe ezali maloba ya papa wa Sambulwa po ezala maloba mususu alobaka yango déjà ezokokisama alors maloba wana
yango tomoni il faut tolobela yango maloba ya papa wa Sambulwa. Donc nakei kopesa mbote na Papa Mpanzu pe na pesi yo mbote sika ozali, Papa Nzola pe ozali na pesa mbote na Maman Mpole na Canada na pesi yo mbote. Maman Mpole tosolola kino magambo oyo omoni toza batu moko mwa bata e compliqué kaya mo penzoto e dérangeant quand même na yebi koza na kati ya programme oyo oyebi makambo oyo tosolola yango. Papa Danis na Hollande, Papa Danis na Hollande, da news ndenge waloba da news na Hollande na pesio mbote yana lobi kaka émission na bino yango oyo to continuer kolobela makambo ya papa wa Sambulwa. Papa Dianzemi Dianzime pardon, Papa Dianzime mbote sika ozali mbote ndeka na bano lobake makuluba ya papa wa Sambulwa yango oyo ebandi avana bande émission oyo tosolola ki na bato oyo bazali na mwa ba idée moko ezali positif yango émission oyo ebandi. Papa Lutondo mbote esika yo ozali esika ozali mbote ebele nalingaki ozala kaka au courant que émission ebandi mbote na libota na yo mobimba. Bandeko bolimbisa soki nazozwa temps ya olukaka bakombo omoni eza répertoire ezosenga oluka bakombo yango na oloba bandeko. Œuvre ya papa wa Sambulwa ekoki kobunga boyete napesi pe Papa Nzau napesi yo mbote siko zali. Papa Nzau esali pe mikolo ebele tosololi te Papa Nzau tosali mikolo ebele tosololi pe te mais di moi yango wana na pesi yo information ke émission ya papa wa Sambulwa ebandi maloba na ye eza ebele oyo foto salela yango ba émission tolobelaka yango ndeko na biso na États-Unis chez Lamputu mbote na yo yango wana. Et puis maloba ya papa wa Sambulwa esali nini ebandi ndeko chez Lamputu émission na lobaki ke toko continuer kosala yango po tobungisa papa wa Sambulwa te tobungi dotoranda ye hommage ya tango nyonso tosali papa makanisi na Chine na pesi yo mbote. Papa Nkanza mbote no yango wana papa lisolo tosololaki yango oyo Papa Nkanza esika ozali mbote yango oyo ekozala bien makambo tosololaki wana totia yango na pratique. Papa Nkanza ekosala biso nde balobaka vrai bien ekosala biso bien. Tozokende malembe nani oyo natangi kombo te bakombo pezoleka ebele makoloba nani bakombo ezali ebele oyo natangi kombo te bandeko malembe bolimbisa ngai bo excuse nga penza bandeko mosusu bapesa pe batikala olobana bango pe bakombo te bamususu balobaka ngai mama na Paris bosko yo na otanga kombo ndenge nini na olobaka Papa Nzuzi Nkanga mbote na yo ya mwana nde nalobaki kaka émission ebandi donc biso nyonso tozala prêt pour émission ebandi. Nalobi lisusu kia mbote na France Mama Bombolo, Mama Bokungu, Mama Bombolo nayebi ke esali mikolo ebele. Papa Deto Toko na pesi yo pe mbote kote ozali. Mbuta Makiadi pe na pesi yo mbote.
aïe 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 bakombo ezali ezana no ebele dans le ciel était papa Nyonzi yo ozaye auto surpris que papa wa Sambolo atia tika biso mbote esi ozali ba commentaire na émission et ozala bien ba critique pe to appelle la posa ba critique wana côté oyo bomoni idée za malamu bolobeli côté pe bomoni ke idée za nango ya mabe bolobeli pe nyonso esalaka ke po mosala ekende liboso nani natangi kombo te nani toluka nano mandeko bakombo ezali ebele malembe papa le mande kombo ezozongelaka pa mingi eza peut-être po tobenganaka mwa mingi voilà tozokende malembe po tosilisa mamanki namonaki mpe video na yo mamanki place ozali natangi yo mamanki moto amonaki ke natangi kombo na ye te aoki kobenga nsima tokosolola yango voilà tokomi na suka ya lisolo na biso oyo tolobelaki soki bato bazwi biso na retard moke eza émission oyo tolance kombo émission ezali maloba ya papa wa Sambolo mpona nini parce que depuis papa wa Sambolo atiki biso lelo 3 mois na ndambo c'est comme si tokomi kobosana mwa maloba mosusu alobaki c'est comme si kombo na ye ezotangama lisusu te yango sikoyo nasengi na bandeko nyonso ya kintu adiki basolwa pe ya libanda ya kintu adiki basolwa po papa wa Sambolo azeka na bana na kintu adiki basolwa te pe na bana libanda ya kintu adiki basolwa alors ya nasengi batu nyonso bana nyonso ya papa wa Sambolo ozala na Kinshasa ozala libanda ozala na Afrique ozala na Europe Océanie Amérique partout émission na bino yango émission oyo chaque semaine ekobanda koleka mais na émission oyo toponaki tolekisa nini na émission oyo toponaki tolekisa ba archive ya papa wa Sambolo ya kala donc ba archive so na koloba ezali ba émission oyo tosalani maloba na kati ya ba émission wana à part wana ezana ba image mususu tozala nango makambo mususu alobelango na kati ya kilongo à part wana ezana maloba mususu oyo bandeko pe ya lisanga bolingo bokosunga biso na ba archive mususu bandeko ya lisanga bolingo à part wana tokobanda kozwa ba témoignage ya mutu ovandi Europe ovandi wapi photo innovara pe fo babiloko moko ya sika tokotikalaka archaïque te to innovara mwa moke témoignage yo zali likambo moko papa wa Sambolo asalaka pona yo na dans le mpuluzi likimbango asalaka na nzela ya papa wa Sambolo asalelaka yo osaleli biso video ata ya 3 minutes soko oza pe na posa 5 minutes ate pesi 10 minutes tokolekisa yango na émission oyo alors botikala malamu esika bozali vraiment nalobaki boye émission oyo nalobi ba critique nyonso na nango posa mais ya ofinga ngai te po mutu mususu mona alamuki na ye éducation ezosala mwa problème abandi nega kofinga bandi non critique oyo tozosengeza boye les émissions oyo tootonga ngo elongo na bino donc ba témoignage soki kota ba témoignage eza malamu bobi papa ba témoignage pour émission kozala 45 minutes okoloba ke papa ba témoignage eleka peut-être pendant 10 minutes boyoka bolango 5 eza malamu côté mususu okoki koloba ke non papa tomoni témoignage eleka te biso tolingi kaka maloba kaka ya papa wa Sambolo yango tozala ngo posa eza pe mabe te côté mususu mutu mususu pende ko mususu akoloba te ngana moni to sala boye 20 minutes to lukaka ba image ya kilongo to koza pe kilongo ya France
après 20 minutes etikali maloba ya papa wa Sambulwa 5 minutes nde to débrier nango so pe bolobi ke te tozwaka ka bandeko oyo bazali awa oyo papa wa Sambulwa atikaki bakamba kilongo boyebi bango nde babanda ko continuer koleka vraiment tokozala na esengwa koyoka ba critique wana ya na pesi libota mobimba ya kinto adika basola na pesi bino mbote ya makasi na yebike tozana ba problème ba moyen eza banda ngai ba oyo baza na France ba oyo baza awa surtout biso bato toza awa tozana ba problème ba moyen mais eza pasi soki totie volonté te ezalaka nanu volonté après ba moyen yego ya sima so totie volonté te makambo ekosimba te toyebike makambo ebele papa wa Sambulwa mpona biso lokola bato asukisaki mission na ye te mais mpona nzambe Mpungutulendo asukisaki déjà mission na ye alors biso bato totikali eza biso mutu na mutu a apporter quelque chose pour makambo yango et continuer kokende malamu certes tozalaka critiquer na ba forme belé mais to céder ba na ba critique te ti to kokufa baba no critique kaka biso mais ekozala malamu to simba na loboko po tokende liboso na tiki bino ndenge papa wa Sambulwa bana lobaki boluzi kimba ko abatela bino na ngoya ya nzambe Mpungutulendo botika la malamu bozala malamu na mabota oyo bozali ngai na tiki bino nazozela bapel na bino ba message na bino ekozala le bienvenu to ekoya malamu esika oyo ngai ndeko na bino nazali botika la malamu. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.